Bon anniversaire à moi-même. Ah, besoin pour souhaiter un bon anniversaire. Bon anniversaire à moi-même. On peut s'amener une invitation. Il y a Église Mema, Mission évangélique, les messagers de l'Alliance Mema. Malachie 3, verset 1, Luc 7, 26 à 27. Invitation ce mercredi 18h à 20h. Mais comme tous en couvre-feu, donc notre pasteur a eu modifié sous jour na biso, donc tolongo na 18h à 20h, to comme na 18h à 19h30, donc tolongo li iner. Tolongo li iner par rapport à couvre-feu, yango église intercession à mercredi et commis mercredi 18h juste à 19h30, vendredi 18h juste à 19h30 et dimanche comme d'habitude 13h à 16h. Merci. Bon anniversaire Nathalie. Ah, merci Jean-Paul Loulene. Merci papa, merci Okanisi Nzamba Pambola. Oh, merci. Coucou, merci l'ambassadrice. Ah, ma fille Céleste, ma Esther, que le Seigneur te bénisse, ma fille chérie, l'ambassadrice, ma Esther, Nzambia Pambola, yo, merci, ma vevette, ma Masuta, merci, oh, BBC Yabajimo, mère des jumelles, merci, BBC Nzongo, merci, ça là, moi bien. Bande kono ba souhaiter yo ba bon anniversaire donc carte na biso yango yo ya église Mema donc mercredi toza 18h juste à 19h30, mardi vendredi toza 18h juste à 19h30, donc normalement heure ezaka 20h 19h, 18h à 20h, mais comme on a couvre-feu, to meki ko bongisa, to meki vraiment ko bongisa, on nzambe apambola bino. Bolingisi. Nazwa téléphone mususu mpona mona bino bien na bon anniversaire na botilanga ba gâteau ba Chanel nalia ba gâteau ba Chanel ya ba Gucci ba gâteau wana na nango besoin botilanga ba gâteau wana ba j'aime on ta 10 000 fois ça la bien Facebook elongola biso ba stress ata kutu famille no souhaité ote ata kutu ndeni me ba famille na nga ya Facebook ya réseaux sociaux ba bossa na raté ba tshela biso ba gâteau cher wana yango na nango besoin. Ok nakota na po na mona bino bien bato bozo commenter.
Ah, nzambe apambola ba bien-aimé nyonso tout lelo na lelo na 15h je suis encore en direct, c'est mon jour, c'est mon jour. Je vais danser pour l'éternel. Na lelo mso sala te kolo azonga na danse. Ava benga nga pokolonga mafuta kenda kozonga kuna mobini azoba. Donc aujourd'hui je vais danser pour le Seigneur na pesi bino rendez-vous 15h. Merci, merci Nandeko, Jean-Paul Loulene, papa Jean-Paul Loulene, merci. Ma fille chérie, ambassadrice Céleste, ma Esther, merci. Yambi Ango, Yves, ah, Yves, papa Yves, tema ya Enzulukable, ma petite sœur propre, Nora Enzulukable, ngala mesana vraiment. Kobenga et la belle, donc la belle ya ba famille Kalamba Katamba, belle de belle ya famille Katamba, na benga ke vraiment bon mwindo angolo, moi soit pas là vraiment produité. Nzambe apambolo ma petite sœur propre, Prida MK la nature, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous voie. Nzambe amona bino, mambanda. Yadebo, merci. Mambanda, merci, merci, Mambanda, que le Seigneur vous bénisse. Ba bien-aimé, surtout, vous souhaitez, na musala, na musala, na sala, na mairie, là où il y a beaucoup de salles, donc il va faire des arrêts tout le temps, ba réunion, donc il va nous avoir soin, ba salle, on a passe au monde, na salle à gym, mais à l'icolo, à pesa salle, mususu, ba salle, musu, ezakuna, donc, ngam nazwa soin nango na ngana musala lokwa na sisi na ngana ozela l'air na ngana normal ko kabobi kande ezalaka e bona nazonga na nganda ku et puis na ko nazala na ok musala susu na pourquoi ok ah Karine Mwaku merci, bienvenue grand prêtre Molamba, joyeux anniversaire, qui est du bonheur, merci, joyeux anniversaire à toi, qui est du bonheur et beaucoup de bonheur, oh merci. Merci, na ba bien-aimé nyon, surtout merci na ambassadrice Céleste et maman Esther na ba cadeau et belé donc tinga ba gâteau. Nana beso ba gâteau ba Chanel wana ya debo. Ba gâteau wana ba Chanel wana mataka wana ba gâteau ba Gucci wana. Tu comment on lia ka yango. Yango ni mto comment ça la biso moi bien. Et comment ça biso moi bien, Prida la joyeux anniversaire maman ya bane belé, longue vie. Merci ma chérie, longue vie aussi à toi. Ça fait longtemps Prida land, ça fait longtemps la noix de naturel, ça fait longtemps Prida, ça fait longtemps. Merci, que le Seigneur te bénisse. Yeshua Zanzambe, Yeshua le kati kotopani. Le kati me kunezo le kati. Ay panangi kati, ay kati zongi. Nzambe apambola bino, Prida la ma fille chérie, que le Seigneur te bénisse. Ya debo, oza nzela oke musala, ozongeli musala, osa nanda kuti. Oh, oipsenga ke osa nanda ku, bazong sibino susu sur le terrain. Naozo mwa café na ngai. Sisi na musala naozo mwa café. Ok, ya debo Fatoumata Bopanda, joyeux anniversaire, mwasi ya mokondi, que du bonheur et longue vie. Ndenge na lela kombo wana mwasi ya mokondi. Maman, Fatoumata, que Dieu te bénisse. Au côté de la révélation. Eh, ya debo nalingi ba gâteau mikete, ya debo nalingi oh te ba popcorn, te debo nalingi pe na Chanel wana ya munene, zo atana yo. Tchelanga pe na mama na Chanel. Mama na Gucci ba gâteau na mona ba to ba matara wana yango ne na besoin na lia lelo. Ya on est là la besoin d'aller à l'élo. Nalingi na ba cadeau ba gâteau à mikete ya debo s'il te plaît. Ah, lelo mokolo na ngai. Lelo eza mokolo na nga. Ya ya e. Ya ya e. Oui, ya ya. Na déjà nazongi. Ah, ozongi da musala. OK.
biso ka couvre-feu 21h mwana bendana donc avant que 21h ekoka donc yo mo esiko zaso de 19h30 ebeteli yo yebara 1500 € na sima na yo. Ah shwe ezati tosani lelo bakado bagato na ozela prida MB bakado ya prida nanga bakado tindela nga bina j'aime wana prida MK pardon na bengo MB prida MK la nature tindela nga bakado wana vana nango bezo lelo pena lala ki na olota bagato ba Chanel wana na olota botindela nga ngo pona na direct na 15h na obinela Yesu na 15h oyo eza na oka na lingai kada na yo kaka bien moni mutu mko anniversaire na yesenga moi amuna moi batu mo ba yeba solisi ya de boni na ngo boyi keno musala nga yo kudu na nga presete ya de bona obangelo te keno musala ma chérie so zongo vandi pena na ordinateur chelinga gâteau na munene wana yango nde na olia lelo yo na obangelo te keno musala lelo eza mokolo nanga ya lelo eza mokolo nanga lelo eza mokolo nanga nakokufa soni te ngai nakokufa soni te ngai nakokufa soni te. Bien-aimé dans le Seigneur, eza façon na biso ya bana na nzambe kokumisa nzambe ko fêter anniversaire na biso ya bana na nzambe kaka boy bozela ngate na boîte bozela ngate na somba vin bozela ngate na somba soki babenga ngoni champagne non champagne nanga déjà yango na ofungola vin nanga déjà yango en direct na tolo na se je suis trop mimi vraiment na YouTube na koti sous tolo na se lelo aujourd'hui eza mokolo nanga lelo eza mokolo nanga na bande kokumisa nzambe depuis lobi ebele tobotama na bango bien aimé bakokisi mokolo lelo te. J'ai ma meilleure amie ya kufa o na kola na ye na lata na ye isemi yaki ba jour aboye na kanisaka ye ya ise na ebite so ya epi grande sœur na ye to petite sœur na ye tia de banga ba okota en direct po parce que bon bazanga makam na ngati ya stani chamba yebi makambo na oloba isemi yaki donc jour na botama na kanisaka mina nga ona ma meilleure amie iseka ma meilleure amie je l'aime tellement je l'aime linga qui est tellement mingi na linga qui est mingi mais nzamba permetta te azala kufa na ye donc nzamba azwa lokumu na ozwa bino ta mingi te na nga napesa bino ka rendez-vous lelo na 15h donc je vais glorifier l'Éternel, on va danser, on va prier ensemble na eloko osati donc ça kokumisa nzambe na eloko osati na vinanga vinanga ezaka kokumisa nzambe kotombola nzambe na ki église na ute église na ye na taliba nanga na kipe mokonzi nanga donc vinanga yango wana na ye musala na nzongi ndako na rasu na vie mususu te donc na kosepela lelo na ba mi na ngai nyonso ya réseaux sociaux ya Facebook
ya mwasi ya mokondi Facebook Anne Kalambai, Facebook évangéliste Anne Kalambai, Facebook Jeanne Massamba Tolo Nasie, na ba mi na ngane surtout ba abonné na ngane surtout Instagram, ba abonné na ngane surtout ya YouTube to ko sepela lelo na 15h na pesi bino rendez-vous à ne pas rater. Que le Seigneur vous bénisse, je vous aime beaucoup. À tout à l'heure à 15h, merci, bye.